Père Noël a décidé d'ailleurs, comme tout adulte qui se respecte, à l'ali à la monki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi dit. À partir du 19 décembre 2025, Oyonkingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un paquet idéologie, va vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba Kite, Papa Noël Anakuya, CAA, Mojalisi. Vendredi, l'homme n'a bien Sabolula Kolanda, Folingala journal, peuple mbote, n'a bien son Estengo, n'a moté Mato Fungola, Gambo, ya président, c'est pour un côté, Sabino n'a occasion, ya fête, ya Noël, vous savez, couple présidentiel a souhaité Bongo, meilleur V, et pas ya Congolais, n'y a son bon dans les détails. Très chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, en cette nuit de Noël, nos pensées vont avec une attention particulière vers nos populations de l'Est, vers celles et ceux qui vivent dans l'angoisse, la peur, l'incertitude, et vers nos concitoyens qui endurent l'épreuve de l'occupation. Et surtout vers nos valeureuses FRDC et Ouazalendo, tombés pour défendre l'intégrité de notre territoire, à qui je rends hommage. À vous tous, nous voulons dire d'abord ceci, la nation vous porte dans son cœur. Ce soir, en regardant les enfants qui nous entourent, je vois bien plus que des sourires. Je vois l'innocence qui espère, je vois la nation de demain et je vois aussi les blessures d'aujourd'hui. Ils représentent nos 26 provinces et nous rappellent une vérité simple. Nous sommes une seule nation, une seule famille. Partageant le même avenir, le même dessein sans distinction d'origine, de langue ou de condition. Oui, ces enfants nous inspirent l'essentiel. Aucun territoire, aucun citoyen ne doit être laissé à l'écart de notre cohésion. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce moment pour rappeler que la République n'est pas seulement une question de géographie, bien plus, c'est le choix de partager une seule et même âme, le Congo. En cette nuit de paix et d'espérance, mes pensées vont aussi aux familles éprouvées, aux mères courageuses, aux enfants déplacés, aux personnes vulnérables, partout où elles se trouvent, et particulièrement là où la vie est devenue plus dure. Noël n'est pas seulement une date, c'est un temps de compassion, de partage et de présence. Parfois un geste simple, une attention, un mot, une visite, un repas peuvent réchauffer un cœur et redonner de la force. Mes très chers compatriotes, l'année a été difficile, c'est vrai, mais nous avons tenu bon. Le Congo est resté debout. Noël est une fête de valeurs. La famille, la paix, l'amour du prochain, la dignité humaine, l'espérance. Et ce soir, célébrer Noël ne veut pas dire oublier l'épreuve. C'est au contraire affirmer que l'épreuve ne nous volera pas ce que nous sommes. Célébrer malgré tout, c'est dire au monde, et d'abord à nous-mêmes, que notre peuple est éprouvé, mais jamais résigné. Alors ce soir, gardons la foi, l'amour et cette lumière intérieure qui nous permet de tenir et d'aider les autres à faire de même. À l'aube de la nouvelle année, nous adressons un simple appel et essentiel. Restons unis, restons solidaires, restons attentifs et sensibles aux plus fragiles. Restons proches de celles et ceux qui souffrent, de nos familles endeuillées, de nos déplacés et de nos compatriotes vivant sous occupation. Notre unité nationale demeure notre plus grande force. Notre cohésion demeure notre meilleure réponse face à l'adversité. Et c'est ensemble, par la responsabilité, la solidarité et le respect de notre communauté de destin, que nous garderons le cap et que nous préparerons des jours meilleurs. À toutes les familles congolaises, où que vous soyez,
nous vous adressons nos vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité pour l'année qui s'ouvre. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Nzambi anubeneja. Mungu ababariki. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui ont choisi cette terre comme leur maison. Na masolo primature osengali koyeba ke premier ministre Judith Suminwa azalaki elongo na basi pe bana ya ba militaire pe ba policier oyo bayaki ko célébrer elongo na ekuna na primature na occasion ba sengi amélioration ya ba conditions de vie na bango. Nathalie Kaila, héritier Mapineli. Boyi pendant quelques heures, primature échangea qui visage. Habituellement, ils ont la carte de Dieu dans la décision, il y a l'État. Kassi et se transforma qui mardi 23 décembre 2025 na véritable lieu ya célébration populaire et paiwapi bambunda ba fanfare banzembo pe ba danse na rythme ya arrivé il y a plus de 1000 femmes, enfants, veuves, pe orphelins militaires pe policiers ba membres ya Asbel Telema mwana mapinga pe ba structure citoyenne mususu bazali ko evre mingi na ba défense ya ba droit ya ba dépendants militaires et policiers ba manifestants oyo bayaki ko remercier premier ministre Judith Suminwa pour la concrétisation et l'engagement du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mingi penza na doublement ya ba solde ya ba militaire pe ba policier instauration ya prime spécifique pour ba militaire oyo bazwami na front et pa wapi bazali kobunda bayaki na ba camp militaire ebele ba policier ya capitale ya République démocratique du Congo ba manifestants femmes ba militaire ba policier actifs pe inactifs ba blessés de guerre ba veuves ba orphelins bango nyonso ba yembaki pe ba binaki na honneur ya chef de l'État pe chef ya gouvernement mobilisation spontanée pacifique et se déroula ki na se ya mvula ya makasi oyo ebetaki na ville ya Kinshasa yango elongola ki esengo na bango te ba participants ba considéra ki yango lokola bénédiction ya Lola baptisé mama double premier ministre a rejoint ki ba manifestant alors que mvula ebandaki déjà kobeta boye chef ya gouvernement a convia ki bango na jardin ya primature pour na koyoka memorandum na bango oyo epolaki déjà na mvula elandisamaki moment ya communion parfaite elongo na ba famille pe baye bazali ko défendre mboka na biso tina sacrifice suprême bango bapesaki na chef ya gouvernement ba présent symbolique lokola mingi penza ba produit champêtre ba fruits ya travail pe ba activité quotidienne ya ba mama oyo alobaki na bandeko basi pe bana oyo ba papa na bango bazali kolata uniforme pour na ko défendre mboka. Judith Suminwa a rappelé que la priorité oyo ezali fixée et pas ya chef ya gouvernement pour na président de la République a nommé premier ministre a signé qui objectif parmi katina yango priorité ya sécurité pe ya défense ya mboka oyo ezali pe koleka na amélioration ya ba conditions de travail pe ya vie ya ba militaire et longo na ba policier pe ba famille na bango. Chef ya gouvernement a souligné ki impact ya doublement ya solde na bango l'instruction ya chef de l'État a lui ba doubler solde ya ba militaire pe ba policier yango et permettre na ba pratique mosusu eye bana kosila parce que solde oyo ekoki ko permettre bango baye bana kosala ba besoin ebele eloko ezali ya kosala ezali susu ebele na impulsion ya chef de l'État pe chef ya gouvernement alobi ayoki bango memorandum ya basi pe bana oyo etangamaki na Christela Kiakuba coordonnatrice ya Asbel Telema mwana ya mampinga ba signataire bango nyonso batalisaki reconnaissance na bango pe attachement na ba institution ya mboka balobi bazali ko témoigner soutien na bango ya makasi ya gouvernement pe reconnaissance na ndenge misala ezali ko tsalema surtout na oyo etali social na bango pe batalisi engagement ya basi pe bana ya ba homme en uniforme pour na caractère républicain pe patriotique ya mobilisation na bango bazali ko talisa engagement na bango en faveur ya patrie batalisi pe soutien na bango na ba institution nyonso ya mboka bosimba pe boye bake parmi ba réforme sociale ya makasi oyo ezali ko salema na ngambu ya gouvernement en faveur ba militaire pe ba policier ezali pe intégration historique na régime ya sécurité sociale ya caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP na mokuse pour na ba force ba défense pe ya sécurité affiliation na bango na SENSAP ezali ko garantir désormais accès na pension ya retraite moko d'une na couverture contre ba risque professionnel invalide pe ba décès grâce na système ya contributive pe ya l'État azali kozwa na charge 12% ya cotisation.
Noël pour tous, Ezali Bongo, initiative nationale, qui lancé mercredi 24 décembre 2025 et l'équipe dans la prison centrale Yamakala en la ville province à Kinshasa et Paiwapi. Fondation Loma Oyo Azalaki Bongo dirigé et pas à distinguer première dame ya RDC Denise Nyakero, Tshisekedi Stéphane Skande Nathalie Kala Kapenda. Fondation Luna a déployé initiative Noël pour tous à travers Mboka Mobimba, la République démocratique du Congo. N'habite à quoi apporter espoir, paix, réconfort et paye à vulnérable. Initiative nationale Oyo Ezali dirigée par distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Geste Oyo ya haute et banda Kimongo na prison centrale ya Makala et Kozala déployé simultanément na ba prison et belé ba orphelinat ou ezwami bongo na République démocratique du Congo. Vaste chaîne ya solidarité oyo ezali pona ko viser ya offrir moment moko ya partage ya dignité pe ya espérance et pa ya population oyo bazali très fragile na période oyo ya ba fête pe ya suka ya mbula. Visite oyo na prison centrale ya Makala ezalaki marqué na distribution ya ba dons concrets ya biloko ya kolia bamatela bilamba ya kolata. Fondation Lona baengagaki baction structurelle pona ko améliorer ba condition ya vie ya pa prisonnier pe ko réhabiliter ba pavillon pona ba femme pe bana ya basi. Roger Amai bakisa ba don ya ba médicaments pe équipements essentiels. Et ce qui est maloba, libosé ba bénéficiaire, coordonnateur a rappelé qu'il n'a pas femme, valeur na bango en tant que mère, sœur, pe fille, ya nation congolaise, pe assuré na bana nyosoke, avenir na bango et ko s'arrêter awa na présenté. Wana ezalaki maloba ya Joël Makubikwa, coordonnateur ya Fondation Lona. Azanga kite na kotalisa na bango ke ba vivre pe ba non vivre oyo bazali kozwa ezali penza aide matérielle kasi mingi koleka ezali témoignage ya proximité oyo ya compassion pe ya humanisme. Lelo geste oyo esalemi na Kinshasa ezali point de départ ya mouvement ya solidarité oyo eko s'étendre na ba échelle ya nation mobimba. Ba bénévole ya Fondation Lona bakokende na prison ya Lubumbashi, Kananga, Beni, Bunia, pe Kisangani. Démarche oyo ezali ko s'inscrire na continuité ya mission fondamentale oyo ezali ko redorer sourire pe espoir na population le plus vulnérable. Fondation Lona baza ko réaffirmer que chaque enfant azali ko mériter ko ressentir chaleur pe magie à Noël. Fondation Lona ezali présidé par ya épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi. Accident moko esalemi bongo la tongo ya vendredi 26 décembre na route nationale numéro 1 na niveau ya kolofuma kuna na Congo central boye ba camion moko ya munene ekwei na nzela héritier mapinemi apesi bino ba détail. Awa toza na route nationale numéro 1 na province ya Congo central mingi penza na mboka babengi kolofuma. Accident esalemi kati na esika oyo mutuka ya munene eutaki na ville ya Matadi ekwei awa botala bino moko nzela ndenge kangami mituka mosusu oyo ebande kouta Kinshasa soki ekomi awa esengeli etelema oyo pe ezali kouta ville ya Matadi soki ekomi awa esengeli etelema pamba te nzela ya koleka ezali te ndenge bino moko bozali komona ebindi embouteillage na ndenge ya kosakana te bavoyageur nyonso bazalaki oblige ya kokita mpona kokonstate eloko oyo esalemi bakokende wapi bakoleka ndenge nini mituka ekangami wana ezalaki mokolo ya vendredi 26 décembre na tongo kasi souhait ya population na ndenge bazali komona ezali ke ba autorité basala makasi mpona kotinda ba engin oyo ekolongola mutuka oyo remorque elali nango na nzela moyen misusu eleka ezali te situation oyo epesi pasi pe mawa epai ya ba voyageur
bazali batemps ebele bazali kaka ya kotelema oyo pe bazali kota Kinshasa bazali kaka ya kotelema botala bino moko na nzela oyo bandako ezali te esika ya kopema ezali te même wenze ya kosomba eloko ya kolia ezali te population atikali kaka na pasi na ye bazali kozela bazali kobeta miso bisika na bisika kotala soki lisungi ekouta wapi mpona kolongola mutuka oyo enfin ke bakontinue mobembo na bango misusu vers ville ya Kinshasa misusu vers ville ya Matadi kasi nzela ezali kaka moko oyo epesi bango pasi. Population ya commune ya Kisenso basiliki makasi kutu batumbi susiato ya la police oyo babengi bongo tordeur pour tracasserie et l'équipe vraiment makasi hérité mapinini. Basouciate ebele ya police nationale congolaise na ville ya Kinshasa ekomi kosala batracasserie na ndenge ya kosakana te ndenge moko na commune ya Kisenso population alobi alembi batracasserie ya bapolisier souciate oyo bozali komona babuki yango pe bazali kotumba babengi yango souciate tordeur ezwami na commune ya Kisenso pene ya paroisse protestante oyo ya Bayombe population amonaki pasi makasi komona ba policier bazali kobeta masasi ndenge balingi bazali kokanga bato sans raison natina wana population amisali justice yemoko pona makambo ya mabe eleki na ngambu ya société oyo boyo kabango ndenge bazali ko expliquer na micro ya Info Lingala. Tozali na tordeur eloko zoboma la police na biso kozozwa n'importe qui Moutauti na fazer kulu na bokoti na armée. Tant bokoti na armée ayebi mundu kité. Ba beti 3 balles. Donc 3 balles et juste 3 personnes. Na moronde na zolo baboye. Leki na nga a 8 balles na lokolo. En réalité na ici quand biso ça sécurité vraiment exacte na koloba. Mais là ça une compréhension entre la police na la population. Là on a trouvé vraiment et tout le monde ici déjà ezali plutôt tu peux chose déjà ya kopanzana ya kozika mais biso ba notable to sala effort ya kozongisa yango mais l'autre osenga na ba élément ba kotiela biso lisusu ba kozala compréhensible la population parce que population et agit mabe ba encourager ngote ba agit mabe suite ya ba art ya ba policier ba éclairer plutôt na roloba parce que za ba policier qualifié très éclaireur na arme la prochaine fois ba rotine la biso batu na commandant za longo aussi vraiment ba élément ba kozana biso ba za élément bazali qualifié pour que ba sa musa malamu et puis na ngambo ya population ba policier baza ba ennemi na biso te collaboration aussi nga ezala pour que ba protection malamu au milieu tozali ki mezali mais bato mabe ba kotera mingi soki tona ba fête to aussi nga vraiment tant ba rotela so ba élément mususu ba kozana biso ensemble to travailler ensemble pour que révolution ezala malamu. Oui, bah, autorité, il y a police nationale congolaise, bah, dépêchaki quelques éléments pour na kokita na terrain pour sécuriser population et ko senga ba na kozongi sa société oyo kasi na ba élément oyo ba kozala discipliné pe ba ko collaborer na ndenge ya malamu elongo na population pamba te milliers oyo soki société ezalité ezali kotika population à la merci ya ba criminel ya ndenge na ndenge. Ngo sinene dino alaki na travailler na Honorable Maotwene Elia Selembao akitaki na quartier Pululumbangu pour na kopesa bonne collaboration entre population na la police héritier mapine migration Kengebe. Elia Kominia Selembao, honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao azalaki mokolo ya mardi na quartier Pululumbambu kuna na Kominia Selembao honorable Maotwene ayokaki nungu ya kozanga collaboration tope boyokani entre ba agents de l'ordre et longona population avandi na quartier Pululumbambu yolokola elipe molobeli na bango yende azalaka na initiative oyo ya kotia société kuna pona ko éviter insécurité na quartier oyo kasi tango ayoki nungu kobenda na ezali tango nyonso kendaki peti na bureau du quartier epai wapi asolaki na ba responsable ya quartier Pululumbambu nyonso kaka po kimia ezala na quartier oyo population a vivre na ndenge ya malamu insécurité ezala te pe collaboration ezala malamu entre ba agents de l'ordre et longo na population soki collaboration ezalité et loko moko ya malonga ekoki kobimate l'homme du terrain honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao na sima ya kosola na ba parti nyonso apesa ki ba précision na micro ya Info Lingala journal ya peuple. La police ndem dazana wakoki ya ko sécuriser biso
mais kuluna akosécuriser biso te biso toza obligé de coopérer na bango na to koyebisa bango ke eza malamu te population oyo bino boza habilité ya kokengelela ya koprotéger bakoma tomona bino lokola banguna esika moni danger kuna okimela pa na yo akoma komona yo nde okomi mutu mabe mpo na ye nasolela bango makambo wana nde nasengi na biso ya population tosala part na biso tobanzi ke de senti honorable maotwene na quartier Pululumbambo ekobota mbuma kimia ekozala entre population elongo na agent de l'ordre pamba te bango batami wana pona kobatela population elongo na biloko na bango. Honorable maotwene de senti na yo esoulager bana Pululumbambo basepeli po bakovivre na kimia elongo na agent de l'ordre. Clôture ya premier trimestre Salemaki weekend eleki na complexe scolaire Mama Pemba un peu de oyo ezwami kuna na commune ya Kisenso la Dilando. Ambiance ezalaki détail na complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation Nerombungu oyo ezwami na commune ya Kisenso ezalaki bongo proclamation ya ba résultat pe clôture ya premier trimestre bosimba ba invité ya ndenge na ndenge bayaki corps enseignant corps administratif pe ba élève bayaki ebile po na kotalisa ndenge nini ba clôturer premier trimestre na présence ya ba parents ba démonstration esalemaki ba poème ba récitation ba théâtre pe ba discours ya ndenge na ndenge epesamaki na ngambo ya ba responsable ya école tomonaki Redi Basafu oyo azali bongo préfet ye atalisaki ndenge nini complexe scolaire Mama Pemba 1 ezali kotambola pe volonté nini honorable Nerombungu initiateur na yango atie pona encadrement ya bilenge azangaki pete ko remercier na oyo asalaki pona koloba na ba enseignant ba autoriser ba élève ba sala examen ata soki bazalaki na ba dette boye discours mosusu epesamaki epai ya Elika Kesa oyo azali directeur tomonaki pe nyonso na présence ya cordon principal Nildol Tatukila nyonso elekaki vraiment kitoko bongo na sima proclamation ba résultat esalemaki kobana na première année primaire kino na 6e primaire nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona ba parents pe ba enseignants bazangaki te kotalisa esengo na bango par rapport ya mosala oyo honorable Nerombungu asali na kati ya commune ya Kisenso na senga makasi honorable donc ya liboso bonjour ya limbale umela bien organisé na makambo etali bana baotanga bana mutu o senti ke na mwana ngakendaki na école ba voisin mwana yebo komata 0 te tanga yepa na yo awa papa nyonso tout va bien mwana oloba alphabet français kitoko mwana otanga tout bien honorable umela ba prof na yo en tout cas baza likolo bana baotanga donc papa umela na sepeli na organisation ka na bana baotanga bien éducation kitoko nyonso kitoko do bana osenti ke sepeli makasi ana Nerombungu en tout cas oye na complexe scolaire Mama Pemba et pas honorable Nerombungu réussite na sepeli proclamation le kitoko moi nanga vu le premier de la classe et moi Kambungu avec 98%. En tout cas à la formation il y a bien moi na yebi koloba anglais ayebi ko manier ordinateur ayebi informatique donc na sepeli makasi esengo ko sakala te Mama Pemba oye honorable Nerombungu umela yono leki bango pamba te yono sele biselo ko mnene oye mona na Kisenso na biso bana banga moyo Nerombungu leader de l'air leader toujours bosimba pe boyeba ke complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation Nerombungu ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso epai wapi enseignement ya qualité ezali kopesama na bokasi to impulsion ya yemoko honorable Nerombungu mfumabanga moyo oyo azali initiateur na yango
Honorable umela bana mutuka kande ata biso to tangi mingi te loka bana botanga un jour bana bosunga biso papa encore. CAA ici à Zongisi bavol na ya Kinshasa Kolwezi Michael Bustoto. Père Noël a décidé naïe, comme tout adulte qui se respecte, à l'allié à la monki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi dit. À partir du 19 décembre 2025, Oyonkingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pack idéologie, bah vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba quitté. Papa Noël Anakuya. CAA Mojalisi. Troisième semaine, il y a marathon de prière et d'action de grâce dans la paroisse Lembagar 1. Et ça, les maki kito, kobo sengel koeba ke motei, ezaki bongo, évangéliste itinérant, son excellence, Néron Mbungu, bon, on a l'état, et le mona héritier Mapindemi. Et Bandaki depuis le 1er décembre, marathon de prière et d'action de grâce, et Kobaki, Bouyignon, son paroisse Lembagar 1, il y a district ecclésiastique, il y a 18e communauté des églises d'alliance au Congo, c'est Yasenamokuse, Bosimbake, paroisse Oyo, et Yambaki Bongo, honorable, Nerombungu, évangéliste itinérant, Ponamokolo, il y a dimanche 22 décembre. Honorable Nerombungu, abordaki thème central, Oyezalaki, ta parole est puissante, honorable Nerombungu, Yepe Nangambunae, abordaki ba sous-point Yandenge Nandenge. Comme thème principal, c'est ta parole est puissante. Nous avions essayé de développer la parole et la puissance de l'Éternel. Les premiers jours, nous avions eu comme sous-thème la définition d'abord du thème. Et le deuxième jour, nous avions développé les mêmes sujets, mais avec un sous-thème. Un autre sous-thème, c'était la Bible. Parce qu'on ne peut pas parler de la parole de Dieu sans la Bible. Le troisième jour, qui était le mercredi, nous avions prêché sur les effets de demeurer dans la parole de l'Éternel. Il faut d'abord comprendre et connaître les principes, les fonctionnements de la parole de Dieu. Et le quatrième jour, c'était la puissance de la parole. C'est ce que nous avions démontré aux gens, la puissance de la parole de Dieu. Et le cinquième jour, nous avions qui était le vendredi, nous avions développé sur la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous avions clôturé. Et avec un soutien, les chrétiens mettent ta confiance à Dieu. Nangambu ya coordonnateur ya district Kin Central, révérend Jean Lelo, Yepe apesa ki makanisinae par rapport à prédication ya honorable Nerombungu, évangéliste itinérant. Les enseignements étaient adaptés, profonds et édifiants. Oui, ça encourageait le peuple de Dieu à espérer en Dieu comme le message de dimanche. Il a exhorté le peuple de Dieu sur Daniel 6, 23. Malgré les complots, malgré tout ce que nous pouvons connaître comme problème, mais mettons notre confiance en Dieu. Nangambu eba fidèle, bango pe bazanga kite, kotalisa esengo na bango par rapport à la prédication. Son Excellence ayebi musala ya kolesa batu liloba nzambe, il faut comprendre ata ozalaki mayele te, il faut comprendre loko nini ya zoloba. Nzamba pambola ye abakisa ye o lisusu akwa kolesa biso. Azana esengo mingi. Na bandaki banda lundi, ti lelo na suki si dimanche. En tout cas oya yete arate. Arate po matei oye leki awa. Soki oyebi maloba nzambe te, soki okoki kobongana te. Donc oza musika. Protiva pesa potopoto ya kitoko ozala mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimba kate. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakay. Ma ba ingakango, sate kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. En tout cas,
silaka te info lingala ya vendredi 26 décembre 2025 yango ekomi na suke papi nazalaki na esengo makasi ya kopresentele bino yango soki bosepelaki nango bopesa merci na Nathalie Kaela Kapenda oyo azalaki na édition na sima caméra pe montage tozalaki na Igor Ntingi journal ape mpona mpe ezaka supervisé epai ya héritier Mapine Mbandeko boti kala malamu. Au revoir. Père Noël a décidé naïe, comme tout adulte qui se respecte, alali à la monki à lobby, a fêté na Noël na Kolwezi di. À partir du 19 décembre 2025, Oyong Kingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un pack idéologie, ba vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, Toloba Kite, Papa Noël Anakuya, CAA Mojalisi.